Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka émission Bokoka Bayindo. Nzambe apambola bino. Bonjour, bonsoir tous les amis oyo nyonso bosuivaka émission na biso Bokoka Bayindo oyo epesami na ngai moko ndeko na bino Kongo Alenga mwana ya Fumu Kimbangu. Ya solo bandeko lelo toye kosolola masolo oyo ya mboka na biso ka la République démocratique du Congo et surtout biso bafricain bandeko mingi boko mituna ya solo bozali komona na nsima na ngai bafoto oyo ezwami na nsima na mopanzi ya loboko ya mwasi tozali bongo na Rex Kazadi oyo azali bongo combattant munene na République démocratique du Congo pe na katikati tozali bongo na Fachi Beton oyo lelo azali bongo président de la République démocratique du Congo. Pe na loboko mobali tozali bongo na un grand activiste panafricaniste, président ya panafricaniste, vraiment en tout cas bato nyonso tango so boko comprendre te ezali bongo Kemi Seba. Photo oyo boza komona yango bandeko soko tali bango bokomona ke tango oyo président Félix nanu akomi ndenge azali lelo te. Soko tali Kemi Seba azana no trop jeune. Pe soko tali Rex Kazadi bango misatu bandeko nanga bazalaki nanu ba jeune bango misatu bazalaki na combat moko ba activiste bakutani pona kobundela mboka ya Congo to mboka ya Afrique pona kolobela Afrique. Ya solo tango oyo ezalaki président Félix aza kobunda na IDPS na ndenge ya kosakana te. Yango lelo toye tolobi ke pona nini tolobela bango te pamba te lelo Kemi Seba. Kemi Seba abotami bongo na mboka ya France. Tobandi na na ye tokokota na masolo oyo etali ba vie privée na bango te kasi lelo tokolobelaka makambo etali jeunesse africaine. Bango misatu oyo batelemaki na kati Europe lelo tolomekana kolobela bango. Kemi Seba abotami bongo na mboka ya France na Strasbourg. Strasbourg na bandi boyebi yango na France. Strasbourg abotami le 9 décembre 1981. C'est un jeune. Kemi Seba abotami na France. Azali activiste panafricaniste, donc azali président panafricaniste. Aza un grand militant français béninois. Donc d'origine naye azali bongo béninois. Bandeko bolimbisa biso bandeko oyo balandaka ba émission na français mais biso émission Bokoka Bayindo ezali pona biso ba congolais et to ba pays oyo oza koloba lingala comme Cameroun, Congo Brazza, Angola yango biso tosali émission pona bandeko na biso pe oyo balobaka lingala bayeba batu oyo ozo toza kolobela bayoka pe makambo na bango pamba te biso ba congolais tozali plus mingi miziki plus mingi ba théâtre ko discuter ba biloko moko ezanga toza trop polémique yango lelo ngande kona bino Kongo Alenga na moni ke émission ya Bokoka Bayindo tokobanda kolobela makambo ebele ya bandeko na biso oyo basala na oyo eza kosalama. Kemi Seba un grand activiste panafricaniste oyo aza kotelemela bacolonisateur alobi ke ya solo baza koboma Afrique na ndenge ya kosakana te. Kote mosusu tozali na ndeko na biso Rex Kazadi. Rex Kazadi azali fils ya d'un magistrat papa na ye na Shabaloa Kazadi kombo ya papa na ye Mathieu azali diplômé papa na ye je sais pas soki azali nanu donc Rex Kazadi azali bongo fils ya roi donc abotami bongo na Mbujimai azali bongo na abotami na Mbujimai
Olimbisi, donc, Azali Mouta région, il y a Kasaï. Donc, Azali d'origine de Mbujimayi où il est l'un des princes héritiers. Donc, Azali, prince héritier, reste Kazadi, tout le monde a gagné. Donc, bakoko ya reste Kazadi, bandeko na ngai bazalaki ba roi na kati ya mboka na biso na mboka ya Congo. Ndenge tomonaka na Nigeria, ndenge bavalorizaka baroyaume na bango. Donc Rex Kazadi azali mutu oyo azali prince. Donc bapara na ye, donc bakoko ya Rex Kazadi moko azalaki roi na kati ya Mbujimayi kuna. Kasi ya solo lelo tokolobela Rex Kazadi. Rex Kazadi abotami bongo na mboka kuna na Mbujimayi pe akole na Kinshasa, asali betide na ye bekola kitoko, atangi na babambino na matete, en tout cas atangi bekolo moko ya malamu. Papa na ye azalaki deja na poto, azalaki président ya UDPS na mboka ya France. Papa na ye abengisi Rex Kazadi aye na poto na âge ya 3 ans. Rex Kazadi abotami le 24 mars 1978. Donc azali mokolo ya Kemiseba na 3 ans. Pour Kemiseba abotami na 1981. Donc c'est Rex Kazadi abotami na 1978. Donc 78. Abotami le 24. Abotami bongo le 24 mars 1978 na République démocratique du Congo. Nde aye na poto en Europe na âge ya 3 ans. Bandeko na ngai bango mibale Rex Kazadi bango na Kemiseba. Bandeko na ngai bazali batu oyo bamarkaki makasi na mboka ya France. Bamarkaki makasi. Rex Kazadi côté ya ba Congolais, Kemiseba côté ya ba Béninois. Et puis panafricaniste, docteur Obake, Kemiseba, pays francophone nyonso bazali kolobela ye. Azali kotelema pona koloba pe pona ko défendre ba africain devant ba français na kati ya France. Rex Kazadi azalaki pe ndenge moko na Kemiseba. Rex Kazadi akutani bongo na Sarkozy tango azalaki bongo président. Quand azaki ministre intérieur au monde bango wana Rex Sarkozy wana yena Rex Kazadi, donc tikala posa na po bomona botala Rex Kazadi wana na Sarkozy. Tala Sarkozy ndinga za kotala ye. Donc Rex Kazadi azalaki na mukumba ya munene pona ba Congolais. Lelo émission oyo kosala yango pote ya solo bandeko na ngai to comprendre que biso ba Congolais tant to bandaka likambo wana kaka ya solo ndenge lobi ba Congolais nyonso balobaka ba Congolais makambo na bango kendaka musika te. Yango to ko tuna ngai ndeko na bino Kongo alenga na ye ko mituna mutuna Rex Kazadi ye na Kemiseba ba bandaka nzela moko na France. Pour la défendre ba noir na kati ya France. Mais lelo tout ça pour le balabino bandeko na ngai Kemiseba o aza ko telemisa batu na mboka Afrique koleka Kemiseba pour le moment azaliti. Donc Kemiseba aza ko telema pona kolobaki ya solo. Tous les présidents, nous surtout, au bazon, les dictateurs, nous surtout en Afrique, Kemiseba za kote les là-bas. Batu nous surtout bazon kotambusa, pays na bango malamu te, Kemiseba azali kote les mains. Mais ba uta qui est si comme on en France, Kemiseba pour le moment, aya kaka France goya, mais bandeko Kemiseba avant d'assumer en France penate, a comme appelé mingi en Afrique. Pour défendre jeunesse africaine.
Donc biso pe ba congolais tozali na kati. Bande ko na ngai Rex Kazadi tomonaki ye akotaki na mouvement ya ba combattant. Ba congolais o tobengi ba congolais basalaki mouvement o tobengi combattant résistant. Parmi ba congolais wana basalaki mouvement Rex Kazadi azalaki na kati. Mouvement ya ba combattant résistant bandeko na ngai soko tali mouvement wana malamu boko remarquer que biso ba congolais batu to telemisi Afrique na mboka France pe na Europe. Ba africain nyonso soko ba telemi po ba banda pe ko loba lelo pe basala ba mouvement na bango ezali surtout biso ba noir parce que ba Algérie ba Maroc bango déjà ba pays ba Maghrébois donc ba pays Maghrébois wana bango déjà ba telema na bango surtout Algérie. Mais ba noir africain pour ba telema pena lelo ke basala ke ba révolution makasi ba mouvement c'est le congolais. Ba pekisi ba politicien na bango ya pays na bango baza so na droit ko yakate ba pasteur na bango baza le sous na droit ko yakate na Europe awa po ba prêcher librement na ba campagne na bango basala ka église ba interdire bango c'est le congolais. Ba politicien congolais baza na droit ko ya na Europe te c'est le congolais au basalaki mouvement combattant résistant. Ba musicien na biso lokola bazali ko yemba ben sanité ba musicien congolais bazali ko faire dormir le peuple congolais ko lokola ba musicien bazali ko collaborer na ba politicien pour ba faire dormir ba peuple congolais ba combattant ba lobi que pas question il y a ba musicien ba ya kasusu en Europe parce que biso ba combattant ce que tolingi conscience na biso sala. Rex Kazadi azalaki parmi batu oyo bazalaki na kati ya mouvement wana pe azalaki parmi bato bazali ko lobela ba combattant surtout na préfecture et na ba milliers ya ba télévision française pe devant la police. Donc kombo na ye ezali enregistré na mboka ya France. Donc ba yebi ye que Rex Kazadi c'est activiste ya munene ya ba congolais. Mais bandeko la ngai ndeko na bino la koma komituna. Où est parti Rex Kazadi? Lelo biso ba congolais, c'est vrai. Bon moni photo oyo bakangami na président Félix. Félix azalaki présenté n'époque oyo. Félix azalaki présenté. Lelo tuza koloba boy Fachi a commis président. Mais yebe azalaki na ba activiste mibale oyo. Azalaki na bango. Azalaki ko collaborer na bango. D'autant ba kutanaki na photo oyo ba solo laki pe basaki d'échange de paroles pour na makambo tali Afrique pe pour na makambo tali Congo. Donc jeunesse congolais toza pe na droit ya kolanda ba activiste oyo makambo bazali koloba et surtout Kémi Seba parce que Kémi Seba la président Félix Bayebani lelo président Félix a commis président ya Union africaine o lelo Kémi Seba bazo sala marche ya mobange ya kosakana te na mboka Mali. Kémi Seba bazali siko na Mali pour le moment alobi ke solo les Maliens obi ke pays lokola Mali ba Mali ba telemi na ndenga kosakana te jeunesse malien ba lobi ke solo bango ba kozala susu ba umbu ya ba français ti y compris na bato bazui pouvoir na mboka Mali. Kémi Seba bazali kuna pona ko telemisa ba Malien pote ya solo ba français ba sakana su na bango te. Baza ko senga il faut Mali et comment ba gérer yango
na bares ndenge tolandi bainterview ya Kémi Seba moya kotia yango ezali te mpo na mesure de prudence bato bakolanda na YouTube ezali soki obeti Kémi Seba okomona yango. Donc bandeko na ngai Rex Kazadi ye na Kémi Seba babandeki nzela moko me ndenge nini oyo ya biso ndeko congolais Rex Kazadi lelo atiki makambo ya activiste Rex Kazadi akei Kinshasa akei koluka akoma député apate Kinshasa kuna bandeko Rex Kazadi bapese poste te akomi député te. Rex Kazadi desi azongi na ye na mboka Kinshasa pardon na mboka Poto akomi kosala na ye bamusu balobi ke akoma kosala bacours po akoma un grand politicien. Oh, Rex Kazadi azalaki activiste oyo aza kotelemisa bajeune na mboka France mouvement na ye ya BDK bajeune bazalaki ebele na mouvement ya BDK ekenda wapi mouvement ya Rex Kazadi azalaki entouré na bajeune okomona bango to bandefu batika bandefu ndenge tomona Kémi Seba donc bana basi bazalaki na mouvement na ye bana basi ya mayele bano bazotanga na France bajeune batanga na France o mito za kosala Rex Kazadi lelo yo toza koloba na bino boye bandeko na ngai Rex Kazadi amona na lisusu te. Rex Kazadi akomi na ye activiste lisusu te alinga kota na makambo tali politique ya mboka Congo po tia solo akoma politicien. Bandeko politicien congolais tozalaka na duti na bango po bato nyonso ya mayele oyo bageraka mboka na biso mboka ya Congo ata atangi baklasse ya ndenge nini me soki akomi kaka na poste wana na kati ke bapesi ye poste ya ministre to akomi député to akomi mutu moko bandeko na ngai esili se fini ekomi makambo ya mbongo. Rex Kazadi wapi BDK moninga na yo Kémi Seba ye wana aza kotelemisa toute génération ya Afrique. Kémi Seba lobi jeune nyonso africain il faut kotelema pamba te Afrique ezali mboka mabele ya bakoko na biso. Kémi Seba akomi l'homme fort d'Afrique. Che Guevara africain. Kémi Seba akomi Martin Luther King, akomi Malcolm X, bakombo nyonso bakomi kobenga chichi. Chouchou des Africains. Kémi Seba akomi mutu moko akomi gêné na ba président africain. Gêné makasi. Soki Kémi Seba balobi aya na lelo na République démocratique du Congo na ndimite ke Fachi Beto akolinga ngo. Mais entre-temps bomoni na photo bazalaka basolola Fachi Beto azalaki grand patriote tant azalaki na IDPS. Lelo yo tozomona te ba discours oyo pena makasi Fachi akoki koloba na bato lelo surtout ba jeune po atelemisa ba jeune. Parce que toza so na président africain te oyo président telema mpona koloba ndenge Mobutu azalaka. Fachi alobaka lingala. Mais président oyo lelo akotelemisa ba africain to jeune moko oyo akotelemisa ba jeune congolais parce que bandeko langa ezali droit na biso ba congolais to telema ezali makambo ya président ti. Parce que président soki ba jeune ba tomboki baza ko ezane baza ko kosunga ye ko aider ye. Mais soko tali jeunesse congolais na jeunesse ya Mali to ya Benin to ya Sénégal bandeko komona pena différent ya munene. Donc biso ba jeune na biso jeunesse na biso na Congo bandeko zali vraiment surtout na Kinshasa bosana.
zwa kaka ba jeune o bazali na Kivu ba 20 ans, ba 20 à 30 ans. Zwa ba jeune o bazali na Kinshasa de 20 à 30 ans, okomona mentalité na bango za différent. O ya Kivu bazoyeba ndenge mboko za kokende pe baza ko comprendre makambo mingi bakoloba kezali guerre. Ezali guerre te kasi ya solo bandeko na ngai yango tozosenga bato misato oyo lelo oyo tozomona kaka Fachi akomi président mais jeunesse ya Congo vraiment bandeko na ngai tomata tokita eza délaissé et puis jeunesse ya Congo bayebi ko comprendre ba droit na bango te. Ba droit, leur droit na république, leur droit na terre, ya ba ancêtre na bango. Parce que Mabele ezali a Félix cité, Félix azali individu, azali un président. Oyo azali ko kamba mboka na tamoko boye soke koki fatika yango parce que aza éternellement te azalaka président de vie ezalaka te. Mais Mabele kotikala génération de génération donc tabalobi génération de génération donc jeune génération jeune il faut botelema na Mabele wa yango kemi se balelo aza kotelema aza koloba na jeune Mabele za ya bino bolongo na kobanga ba français basala yango ba allemand basala yango po ba allemand o ba bundaka tant to mona ka deuxième guerre mondiale bando baki batata te bazalaki batata te baki ba jeune o ba bundelaki Mabele na bango ba français ba bundelaki France baki ba jeune ba 20 ans ba 25 ans ba belge o ba bundelaka Belgique baki ba jeune mais biso en Afrique na Congo, République démocratique du Congo, un grand pays, où ils ont égorgé la richesse, tout ya mokili, toutes les richesses du monde, ils n'ont pas n'abisso chez nous. Mais nous, les jeunes Congolais souffrent. Et quand la malungue zalité, il reste Kazadi à Lobayango, devant même Sarkozy, dans le ministre intérieur, d'autant que Sarkozy a commis président de la France, ayeba qui reste Kazadi. Félix Tshisekedi, tant que commis président, ayebi reste Kazadi, pas ayebi Kemi Seba. Mais lelo tout ça que le baboy reste Kazadi, donc moi na Mbujimai, Muluba, mais badekolangai, azana sima fachite. Tout le monde a une action que y a comme ça Félix, aza ko sala bon non. Donc aza toujours dans position naie parce que ça la politique. Donc à tel ça so ba jeune te nga ko tem ça ba jeune. Mouvement naie wa sala ki awa na Europe, ya BDK bandeko et mona na ratio souté. Nga na yamba Rex Kazadi mingi, mais à solo bandeko langa naza komi tuna. Où est parti Rex Kazadi? Lelo combat ya ba combattant combat combat intellectuel bato mayele o batangi ba kelasi ya ba combattant lokwa ba Rex Kazadi baza les sous présentés o bazali ko lobela na kata France a telemi pas ko kota za ko loba azo sangisa tous les Africains baza ko ya bazaki na simana ye ya BDK bazo kota na mouvement la bazaki belé lelo yo bandeko na ngai Congolais etikali kaka Wazulu na peso mbote ndeko na peso Wazulu esiko zali mais bandeko ba Congolais bali ko zala simana eti tala bandeko ba Benenois tant muninga na bangwa bimi Kemi Seba bandeko tous les ba Benenois ba Sénégalais ba Gambiens nyonso tout bango nyonso na sima ya ndeko na bango Kemi Seba ponini ba epole yi po ndeko na bango za koloba makambo ya malamu
azoloba makambo ya malamu Kémi Seba. Mais oya biso ba Congolais ndeko akoki kobima ayebofeblir ye kutu akita. Soki ba Congolais nyonso bazalaki na nsima ya Rex Kazadi mbele lelo nandimi teke Rex Kazadi akozala ndenge azali. Ba leader africain il faut bazala ebele. Toza pe na bandeko ebele na France oyo bazotelema mais soki otele omonaka ba Congolais mpenza bazali mais bato baza nsima na bango mpenza te. Mouvement oyo tobengi ya panafricaniste bandeko na ngo oyo Kémi Seba tala baafrikain baza na nsima. Kémi Seba monde mobimba tous les présidents presque bayebi ye. Et le président français bazobanga Kémi Seba nana kosala mabe bazoyeba ke so balobi asali mabe en tout cas ekozala terrible. Atelemeli France CFA atelemeli CEDEAO sur la bourse sanitaire atelemeli Union africaine. En tant que président la biso mutazali président Union africaine mais Union africaine eza ko travailler malamu te. Biso africain vous allez toujours dans souffrance. Parce que Union africaine ezali na patron nango to bengi Union européenne. Union européenne elingi toujours biso africain tous dans la malheur. Yango ba grand leader le quoi ba Kémi Seba baza ko telema pona ko telemisa ba africain tous dans la courage. Ndenge biso to ko loba bo. Courage ezali naza ko loba. Ko finga mutute Fachi Beto yombo moni azalaki muninga donc muninga te parce que mukolo na bango. Mais na makaboteli komba mukolo azalaka te. Donc Fachi Beto azalaki na bango avant comme président. Nenga comme président ayebi Kémi Seba. Mais pour ben sa Kémi Seba na Congo bandeko nanga ezali passe. Pour nini les occidentaux bayebi ke Kémi Seba azali gênant na kati ya République démocratique du Congo ndenge tomonaka Chicken Jaffa Koli ntango ayaki na Congo na époque ya Joseph Kabila baboya Chicken Jaffa abeta concert na ye baboya Chicken barevula Chicken Jaffa na aéroport poni bayebi ke Chicken Jaffa soka ye musique ya Chicken Jaffa soka abeti yango na Congo ba peuple congolais ta bayoka ngo na Kinshasa eko éveiller bango baomona ke ya solo ba kofi bakosaka biso na bawera solo. Lelo toza na ba Inosbi abetaka mpe reggae mais soko oke lelo na bakota ya Kivu kuna Inosbi azotelemisa bandeko na ye ya bakivusien so azobeta concert abetaka na banzembo abeta na Holanda wa Inosbi bino bozomoneka lelo mais mwana wana beta banzembo moko bandeko na nga bolande babina bayoka message. La République démocratique du Congo, génération, donc jeunesse, tout bimsa leader. Leader nini akobima lokola Kémi Seba atelemisa jeunesse congolais. Tala bandeko ba marchaka, même ba marcher na Lamuka, bandeko basuka kana nzela. Babanga na bango. So batie ba gaz ba beti bango esili même IDPS tant bazalaka ndenge moko ponini baza déterminé te makambo mboka il faut bozala déterminé il faut ko combattre yango il faut ko bunda président soka za makasi boko ko épauler bozana simana ye bon, occidentaux peuvent reconnaître pas été Mobutu azaki ndenge wana. Ba président belé même Laurent Désiré Kabila tango ayaki omoni katiaki ba musicien nyonso surtout ba yembaka ba nzembo pour la révolution.
Merci bandeko na ngai bandeko nyonso bolandi ngai bo partager vidéo bo s'abonner massivement na Congo Alenga TV ba émission tokosalela bino ya ndenge na ndenge pota solo mboka Congo ezali mboka bakoko na biso ya solo bandeko na biso l'homme fort pour le moment na kati Afrique c'est Kémi Seba biso mawa tuza ko regretter pona ndeko na biso Rex Kazadi azali bongo congolais tuza pena ko regretter pona ye pota solo babandaki mouvement oyo bango nyonso bazalaki elongo na kotelema na mboka France donc lelo yo Rex Kazadi azonga nsima kombo na ye elobamaka lisusu te kombo ya Rex Kazadi ekundama mpo nini Rex Kazadi akoti na makambo ya politiki toyebi te lobi lokola azali mwana ya roi prince lobi mpe bokokamwa Rex Kazadi président ya République démocratique du Congo. Eza makambo okamwa te eza droit na ye et puis aza na droit aza mwana Congo ya RDC né au Congo papa na ye koko na ye azalaki roi pourquoi pas lobi Rex Kazadi en tant que activiste ya kala parce que ti lelo esprit wana ezali kaka na mutu ezala ba Félix Tshisekedi ne bazali wana malgré comme président oh tozomona ke facha tosala eloko te mais esprit ya ki activiste ezali mais lokola mboka ba Rwandais ba Ougandais talaka pays na biso lokola République démocratique du Congo bazwa commune moko lokola Gombe ekoma ya ba Libanais bakanga ba Libanais bakanga ba mboka na kati ya Kinshasa ba commune bakanga yango. Mais est-ce que na ba pays mosusu lokola ba Nigeria ba Mali wana ka tomona Mali o lelo éclaté boy Mali to ba mboka mosusu ba Benin bo mona ke non ba Libanais bakanga ville moko boy bande ko nange osimba te parce que peuple wana déjà bakoma na ba vision mosusu baotalela mboka na bango mais biso ba congolais bato mo bapaya baye l'état na biso kamati bato ne pese bango mabele wana au lieu que bambongo mpe baza kozwa batongela ta population ta mboka ekoma kitoko batongela bango ta bandako eloko te koliaka mbongo koyiba des millions de mbongo eza kobunga baza koyiba na bango bandeko ezali mawa yango bandeko na ngai il faut toluka et tosala effort tokóma na Kémi Seba pe na République démocratique du Congo où président Félix lokola bakutana na Kémi Seba abengisela biso mpe Kémi Seba ya na Kinshasa Kémi Seba tokunga na kokomela ye parce que naza moko oyo na partageaka ba vidéo na ye na groupe na ngai ya Congo Alenga ya bokoko ba yindo Kémi Seba pe aya na Kinshasa totala pena ya solo soki président na biso aza toujours na bolingo bandeko na ye oyo nyonso ye azalaki na bango kala Kémi Seba afingaka te abanda oloba na bato mais alobaka vérité le colonialisme na Afrique ekotikalaka kosala bolamu te bakolon bakoyede biso te po bango susi na bango ezali biso baafricain tolemwa tozala te na Afrique bango barécupérer Afrique comme ça bazwa ba matière première oyo nyonso to basala nango bakoki kosala les occidentaux bakoyede biso te baaméricain mpo nazomona bacongolais bazomona oyo baaméricain baye na Kivu na Kivu kuna bandeko na ngai baaméricain baye mpo na baintérêt na bango so bokufi na bino bitumba oyo ezali na este kuna mpo esila eza kosenga Kémi Seba moko ya bakongolais babima batelemisa
jeunesse congolais, ba quinois, jeunesse quinois, ba telema bayeba ba droit na bango, wana bokomona ba politicien congolais bakokoma na kobanga. Bakoyeba siko ndenge nini bakotambusa mboka, koyiba pe ki moyibe kosila. Mais soki ezaka nde tozwa komona boye, Faci aza na tana ya kosala lobi Faci ake na ye. Likambo ya présidence na Afrique eza likambo ya mandat. Lelo na Afrique, niveau ba africain baza kotelema po likambo ba 3 mandats po betango et ya pas loba ke soko bandaka ngo bandakala ne ba sasu baza ko pikle a okende be suka na ye kala mingi te to kaka liwa po liwa za nzela mutu nyonso. Thomas Sankara ye wa ba français basala tout ba bomaye. Ba président nyonso africain, ba président Afrique suka na bango zala kaka soko pikle na pouvoir au kufaka kaka ou ndeto monde Alpha Condé. Alpha Condé a tchaki kiteti mais troisième mandat brillant moko ta brillant mais tout le monde aki lelo na Mali kemi se bazo tambola partout pona ko panza penza ko lobaki ya solo bande ko ngai ba jeune ba telemi na ndenge ya kosakana te na mboka Mali, ba telemi na ndenge ya kosakana te pona kolakisaki ya solo mboka na biso mboka ya Congo. Il faut biso bana Congo to fongola misu bana Congo to yeba eloko nini tokoki kosala. Président Faci fongola motema na yo ba jeune kopesa bango misala ba classe zonga pamba te pouvoir oyo uti koleka ya Joseph Kabila ba détruire scolarité makasi na ndenge ya kosakana te. Ba jeune batanga sute bato batanga te bato tout bakoma na bango na banzela malgré classe comme gratuit mais ya solo bala mikeka ya bala mike tozwa komona mais ba mikolo baza kotanga te. Donc toujours pas ces années na Congo mutu nyonso azota Kinshasa azozonga aza kolela kaka ya solo pasi ezali na Congo pays pe tozokoma ka ebele mais comme mboka na biso ezali mboka ya mbongo tozali na ba matière première population ekoyoka kosouffrir te. Faci fongola maboko, Faci pesa misala sala bato ba discours ya malamu oza populaire. Soki lelo olobi ke okita na Kinshasa osala ba discours olobela bato makambo ya solo pe osala ba action congolais aza na posa lia malamu courant ezala kitoko mai pe bato bamela mai ya kitoko. Tozali na fleuve Congo, tozali na ba fleuve ya ndenge na ndenge ba lac tokoki kozanga mai te na RDC. L'eau oyo tobengi mai ekoki kozanga te mais toza nango te. Mais fleuve Congo ezali mais tozangi mai courant ya inge yali courant ya zongo mais oya na Kinshasa courant ekatanaka kaka. Sikoyo ezali volonté ya bapoliticien bato balingi te bato bamela mai na bacourant ezala te to ezali mote ya mabe po bato to bakoma kopesaka raison ya deuxième ya pouvoir eyo toleka ya Joseph Kabila mais c'est leki oubliez ça tolekisa ngo c'est leki bango pouvoir baza so na pouvoir te. Lelo tozotalela Félix Tshisekedi Tshilombo président de la République ye wana bandeko azalaka na ba activiste mibale oyo moko yeyo oyo aza na loboko na ngai ya droite oyo akomi kotelemisa ba jeune na Afrique mobimba tous les pays francophones alobi il faut batelema toute la jeunesse africaine il faut batelema Kemi Seba aza kotelema oyo koto Rex Kazadi atelemisaka bato na France atelemisaka bato mais ntango akei na Kinshasa po akoma député po ameka so kotelemisa ba jeune na Afrique na Congo na Kinshasa bandeko
ba politiciens na ba timbeli ba moni ke no muto so akomi awa ne balima balobaka gefelig aza suspect reste kazadi ba boya ko pesa e poste ya député parce que balobi o azwa kite na lemba ndenga postela côté kuna ye azonga na ye kozonga vanda reste kazadi ayoka na kasusu te mouvement na ya saki ya BDK ekusila. Donc, les Congolais, biloko biso to salaka et soukaka. Congolais asali mouvement combattant résistant, batu mususu ba yena simakutu, ba sali ba mouvement sur la France et mati na ndenga osakanate. Mais oya biso ba Congolais, okomona ka batu to ba koma obode. Mouvement combattant résistant zaki na be kolo nyoso, ba luba, ba ngala, ba nani. Tant Félix azuka pouvoir, ba ndeko nyoso ba luba, ba kimi, ba kei bakanisi bango nyo surtout Félix loko aza muluba akozwa pose nyo surtout apesa ngo bango baluba tala bozoba o mouvement kitoko bosalaki nango awa ya komi président ata aza muluba me botikala na mouvement na bino parce que eza ko aider toute l'Afrique mouvement wana ekopesa pe ba politicien mayele ke ba travailler malamu po comme ça bayaka na bango na Europe na pete nyonso mais tango bino nyonso bokimi bobomi mouvement ba politicien pe ba mulike ya solo ba komo corrompre bino na ba mieti wana mouvement ilali ba politicien ba koma na bango ya siko emoke eloko bino bosalaka bobomiango bino moko bobomiango or bandeko na ngaki combattant résistant ezaki makasi bo ba congolais basalaki congolais alobi ke il faut pour tout souk sana biso bandeko il faut musique beta reste kazade telemela kama ba musique awa na Europe na ndenge ko sakana te mais ba vidéo mususu za ko ya reste kazade lobi musique fait zonga bato ba koma na bango beta na ba musique mais abosale ke ya moko ute ki chasa na mboka na ye amuna ki pasi pe esika oyo koko na ye na mbujimai azalaki roi mboka oyo ya koko na ye azalaki roi bandeko pasi moko za kuna na village ya koko na ye dotole ba village na ye parce que yaza prince pasi ezali kuna na ndenga osakana te bato baza kokufa bato nzala mai eza te ya malunga courant ezali te ya malunga bato baye na pasi reskaza lobi miziki ezonga miziki yango balobi ke miziki eza kofaiblir bagene mpo baévolue bayeba makambo nde ezoleka na Congo gene nyonso na Congo akoma grand danseur surtout na Kinshasa même na bana 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans ti na ba 12 ans na Kinshasa mwana déjà partir ya ba 12 13 ans asa koma kobima na mobali c'est vrai mosusu balobaka otango bakoko na biso ezalaki ndenge wana mais évolution mokili echangeaka toujours na poto jamais omonaka mwana 12 ans akoki koyeba makambo ome kosalela yango te mais na Kinshasa te donc génération ezali kokufa bamusicien na biso balingi koloba yango te balingi kaka koyembela biso banzembo oyo ezali ya malamu te rumba ezali malamu parce que eza bolingo baza koyemba mais bachanson révolutionnaire yango moto eveyaka peuple ndenge inosi bi aza koyemba na bakota kivoire mais na Kinshasa bagene ebele mpe baza koyemba babimi lelo oyo babe baza koyemba banzembo ndenge wana mais kaka mikolo oyo balingi kodétruire génération bango bakokase bagene wana donc biso makambo na biso bacongolais emataka te ekitaka kaka congolais ata sali mouvement ata sali association congolais ata sali équipe congolais même na bale tala bale tokita foot ekita oyo tozalaka première na Afrique
premier pays où ebeti coupe du monde en Afrique eza biso ba noir ba congolais. Zaïre à l'époque léopard Mobutu atiaki mbongo makambo ne nyonso énergie nyonso alingaki ba joueur makambo tout léopard yaki makasi nyonso azo visiter bango ye moko sportif mutalesano donc le tal équipe ndenge ezalaki kitoko mais lelo équipe evanda basket tozalaki makasi na basket féminine tozalaki makasi ya kosakana te mais lelo bandeko na ngai sport nyonso tu ekita bazwa ministre ya sport oyo bapesi ministre ya sport ayebi kutu sport te mais bazwi bapesi ministre. Donc bandeko na ngai notre pays va mal. Président Fachi yango to hier to la sabino ki bandeko na ngai tala ba activiste misatu oyo bango wana misatu wana Fachi na komi présenté tale longi o kemi se bazaki na mande fuku déjà penate Rex Kazadi Fachi na sourire to kona moniere lelo Fachi moniere longwa akoma président Rex Kazadi akutana na ba konzi ya France ya ndenge na ndenge kemi se bape ndenge mo mais mutaza na action lelo na terrain Fachi akomi président kemi se ba lelo grand leader na kati Afrique où est Rex Kazadi Nzamba pambola mboka République démocratique du Congo Nzamba pambola bino donc yango to solaki na bino lelo masolo oyo pote ya solo bandeko tozala toujours na écoute pe tozala toujours na komona makambo za koleka na mboka na biso bosa abonné massivement na Congo Alenga TV tokoyela bino ba émission oyo tolobaka na lingala bakemisi basala émission en français mais biso tokoya nango kaka na lingala mpona kolakisa bino mpenzaki ya solo mboka na biso eza kokende ndenge nini soki Fachi beto asali malamu nakoya na kokumisaka ye mpo azali président ya République démocratique du Congo kasi soki asali malamu te nakoya na kokritike ye na kofinga ye te parce que azali papa mokonzi ya mboka tozala mikonzi ya mboka ebele te il est le seul so batuni bana nyonso même na Allemagne même na Suède soki wapi qui est le président de la République démocratique du Congo mwana na kozonga na ndako ya kotala même na Google akomona kezali Félix Tshisekedi Tshilombo eza ye moto na moto asaka na ta na ye ezalaki Joseph Kabila longwa mboka nyonso ata moto même Hitler aboma bato mais soko tuni lelo nana azalaki président na 1943 to 44 c'est Hitler. C'est Hitler. Et ça ndenge wa. Donc toko wanga la kangote. Fachi beton bongisela biso mboka tika ba jeune ba s'exprimer librement. Liberté de l'expression ezala. Jeunesse à comprendre makambo zo le mboka na ye c'est ça. Politique à mboka, il faut ba jeune ba yeba yango. Botika la ba jeune te politique moko ya pourri o ekufi bino bokei na bana bino baotanga na poto bazali malamu ya ba ministre dio surtout mais mboka ezala bafoué kimi anzambe ezala kati na bino merci mbote na Rex Kazadi vraiment siko zali courage continuer loko za kosala mais ngai ndeko no Congo Alenga naza toujours na souci na yo zonga na mouvement toyebite okenda wapi BDK ekenda wapi mouvement ya ba combattant tozo mona yango kasi ya solo toza na posa ba activiste lokwa ba kemise ba bima pe ndenge bino bobimaki bongo ba leki na bino oyo bino bolakisaki pe musala yango baza wapi to mona pe bango. Bonjour na mon frère Kemiseba, que Dieu vous bénisse na mboka Mali siko zali
Merci. Et puis, na pese mbote na mukonzi ya mboka. Président Félix Tshisekedi Tshilombo. Nzamba pambola yo. Mboka ya Congo toyebi ke mikakatano ba Rwandais, ba Ougandais, ba zali na mboka ba Burundais. Mboka pendeza okele malamu tena ba Zambien. Mais toyebi ke solo bundana. Yoza un grand patriote. Okolonga etumba. Mboka okele malamu. Nzamba pambola bino tokutane bo mbala sema ezaki ya bino ndeko Kongo alenga mwana mfumu kimbangu tokutane mbala sema kimia nzambe za la kati na bino matondo mingi au revoir ingeta